tant au talent na misu moni président avandi pendant beaucoup de temps à l'attaquer le corona a telemi aya bandi koloba na yango na nzoto lokanzi ki a l'attaquer yango na seconde wana a l'attaquer yango depuis nanda so bande ko étouffer alinga lo bakelo ko na sentir que na ko kate ko fa na mon papa poitrine ozo mona o et loko moko zo déranger va na poitrine au ça la 10 minutes hein au déclarer que non je sens que non respirer bien tena longo et ça là qui nini wana balati ça qui était et ça qui antibal wana te président Zala qui fasse ya monde entier bato ba esprit ba ya ba incantation ba ya ki wana o nyoso mona ki wana lika ka spirituellement oh Babiloko wana esalamaka na ba président de la République kakate biloko wana esalamaka même na ba joueur à côté na terrain ba bêtier ba tenter ba attaquer spirituellement quoi esalamaka na ba pasteur azote ba attaquer azapena nzamba solo te akoya ki esalama trop pasteur musu ba betaki yango na bandal awa tikibana ah bon oui yekuta te yakite aya matika kana cher bato babeti maboko ndeza ka bayambi ya simbika Bible bandi kokoya tia koi akenda bongo ba attaque wani sala maka oui eza eloko liboso sala mais pas président eza salami ka pas président Félix Tin ba président Belé salami la bango net président Sasuna mboka moko ya makwa et salami la na ndeni kana en plein discours boy bato ba mekaka wana ba meki ah bon. Donc, na moment on a ceux qui ont en zambété, aux appels Satan na assurance c'était parce que moi batu musuba lubanga na Satan mais na Satan pe bayiba nita zoko sakabatu. Parce que ceux qui ont en zambé à soloté, bako ko iso sur place. Mon full wana ni somona kezaki wana batama be bazaki wana batama lamba bazaki wana il fallait ba tenter ba meka makamyo swani salama. Que papa erreur technique et ba caprice technique tu disais quoi? Donc ba o pe ba ko pouvoir. Faut ba luka yesu ya solo abatela bango. Parce que ceux qui ba luka o ba protection ya mokili oyo Satan akosa kopesa bango wana ba ozana sécurité en Zambie. C'est important ba ozana sécurité en Zambie. OK. Obike ba konzi mususu ba kanisa va mena ba chef coutumier ba tanta bango tant que to beta mgisolo avant que to ba émission. Na ko yebiso ki ba généraux mususu. Biso na mboka na biso to zana ba chef coutumier. Tanta ki yo uti ko beta de solo ke ye parfois ya. Oui, mais na mboka nyoso tango zokende. Ezana ba pouvoir ya mboka wana. Yango monisco biso bana na Nzambe Nzamba zolo bana biso ki partout foulera la plante de votre pays. Je vous donne en possession. Biso to possédaka. Nanguya na Nzambe. Yo sko peso ko nyati place mo il faut le posséder. Soko posséder te ba dominer oti. Parce que posséder en na ndenge musuza dominer. Donc bisika on so bo nyata na pesi bino bo dominer. Soko dominer te yo ba dominer. Voilà. C'est un peu ça. Donc awa biso il y a pas de chef coutumier ici. Félix Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya rolba kentama boto kwa wapi. Merci na bino nyonso bozola na biso de partout. Merci vraiment na fidélité yo ozo accorder toujours na émission na bien rien que la vérité esika bonzambe ekitara na loyemo na maloba pe na misala simana to ya rolba kentama boto kwa ye du sosu wapi. Merci na ba o bazo soutenir musalo yo. Là je vois Philo Moukoya Motema Bivens Domo depuis Londres, Maman Gisèle Loukelo Motema Papa Emmanuel Naboston, pasteur Fez Amis à la bouche autorisé de l'Éternel. Nanga Moaziri Kepena frère Papi Kongé na Oyazobi album qui sera sauvé. Yozobi m'a déjà le 31 janvier 2019. Album et vous allez distribuer gratuit. Pour naba am ya nkolo bazala sauver nanga mu ya chanton motema mama Sylvie wa chini pe na bosente notre sœur Maria Bobette Mpova l'angolaise depuis Italie to pe sombote siko zola na biso pe na mama mami mbunga motema papa Blaise Mbunga bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolba kentama boye to koye wapi et bien aimé dans le Seigneur lolo to solani na émission na biso rien que la vérité mingi ya koloba ezali bien aimé dans le Seigneur après prestation il y a serment il y a président Nabiso Félix Tshisekedi bien aimé dans le Seigneur
bomonaki ndenge likaki bomonaki ndenge président amekaki un peu moi malaise moko ezwaki wana bien aimé bandeko mosusu balobi crise ezwaki ye bandeko mosusu ba réagir mais lelo na émission lelo bozoa koyeba à la lumière de la parole pe la révélation nankolo au juste qu'est-ce qui s'était passé mukolo il y a lobby lors il y a prestation il y a serment il y a Félix qui sait que dit bien aimé dans le Seigneur bah sujet ya koloba mingi parce que après c'est là tout le monde peut bandeko yanga côté kuna na kukwite bah salut du sous moi des ordres bango ba telemeli bandimi na bango te bandimi Félix étant que mokonzi yamboka te to solo moi mingi na mbosa na nkolo auto ya mieux de lobo en tout cas vous allez vraiment connecter to na prophète Marquis Ephrata shalom l'homme de Dieu. Ouais, shalom papa Alvin, shalom na bande konyos bazolanda biso partout dans le monde. Nzambe yaba impossible apambola bino partout bozali partout bozolanda biso bino ba oyo bopesa kamatoi na la voie céleste pour na ko bénéficier na ba question belé obomi tunaka na bandaku o ezangela bino biyano. Je crois bien que Nzambe na lola abate la bino apambola bino surtout bino ba obozo confesser Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bino pe ba oyo bozo confesser nanu banzambe ya simandaku oyo bakufa bapola Nzambe a touché bino bondimela Yesu Masia il est temps. OK, prophète Marquis Ephrata bande bazo la nabiso. Vous avez branché la télévision, non? Ouais, lobby vraiment, qui journée moko historique, et qui journée moko vraiment où yo mutu moko te akobo sana, et qui première fois la RDC, RDC a vivre passation à pouvoir. Comment est-ce que c'est passé et les caca, comment est-ce que c'est passé? Congolais nous sommes qui liboso la télévision pour amona. Comment est-ce que mokonzi ya kalazo kende mokonzi ya sika zoya Nzambe azwa lokumu tokumisi Nzambe mingi parce que changement salami comme il est comme ndenge to prophétiser ki awa que chiffre 8 et chiffre changement même na suka nango pouvoir oyo bakoya ki na chiffre bible bazo kende changement ko salam donc prophétie ekokisami et puis samaki awa na bémission pa na yo Nzambe azwa lokumu parce que changement est salami en fait 4 président Oumeli non 4 ans président Oumeli ndenge lisakoli ya bandeko oyo lobaki la fa passer bakimangi c'est basakola te na yebisa ondimingati na yebisa ki okimbangu te mutalobaka makambo wana ah bon balobaki za na yebisa ki okimbangu te soki na moment oyo na ba oyo bakende ko benga ko discuter ko loba keza kimbangu di ko sakana na yete aza soki nani siko motiko soki za kimbangu na moment oyo bo bimisi kimbangu mutalukuta 4e président ko umela 4e président ko bongisa mboka 4e président ba yembele banzembu nyonso po bu flatter mais au fond Kabila savait bien que Mambazo bisanga les alukuta pour avoir mérité 12 ans si c'est 12 ans depuis 2001 tu les amuke non en 2001 ba Gérard qui na 1 + 4 après l'élection salami les kambuté na moi temps oya zuana na yebisa que chiffre 8 et chiffre changement wana ba raté te ba le kangote ba otika pouvoir ba tiki pouvoir prophétie ko kisami na yebisa que chiffre 8 Nzambe na lola tango kaka Saoul bandi ba aventure na pouvoir à Saoul azo désobéir na orientation en Nzambe Nzambe akeko tinda prophète kende nanda kwa Isaïe na poni mwana moko kuna Nzamba pesi prophète kombote c'était David 8e fils à Isaïe on a dit que chiffre 8 et même changement na pouvoir ya liboso ya Israël c'est pour dire que 2018 pouvoir ezo koya ekwait ebisa que ngwa ekwai ba koya ki siko na chiffre moko prophétique ya Bible donc ba koka ko échapper te tout yo a umeli na été papa depuis 2011 soto betika ki tilo 2019 et ça 18 ans et ça 18 ans 2001 depuis 2001 wana ba Gérard qui na 1 + 4 ayi ko zo yemoko asali 12 ans asali ba manda na yena o ba bakisi ya mafia o ba sali boyo wana o nyonso ememaki batu nyonso o elakisa ki penza ki Kongola linga corruption babakisi le ba inane tant ba corrompre ba misusu wana yozwa poste o Congo et apprendre biso makamebele Congo et apprendre biso makamebele c'est pour dire que Congo et apprendre biso makamebele
Mais namoni lors il y a prestation il y a serment il y a Félix Tshisekedi on a vu ce président on a vu ce sortant modèle c'est pour la première fois en Afrique centrale mais il y a vraiment bon ambiance ba président bazo seka ba yamani ba congolais peu plus pas ba congolais ba bosse un peu ba mabenyo surtout hein. Bon nakanisi que lokola mosali ya Nzambe tous on a besoin de kimia to bondeli to sengi kimia na Nzambe na mboka élection l'équipe bien vraiment o ba bomaki basali boy salami penzate souci na biso na no premièrement eza yangwana ya mibale na tina o etali ke balimbisani basali boye na yebite na nyasala ki muninga mabe na bango mibale mais au fond o yazana mabe akofuta mabe na o yazana mabe akofuta mabe na OK mais Nzambe na lola zalaka oyo pouvoir o balekisi wana o yazui wana salami physiquement et spirituellement magamusu eza géré par Dieu de deux na o etali le pardon réconciliation nga na tikali ata ko yeba te ke mukolo moko le président o yazui na président kala bazaki na barankin lukuta et salamati bazala pina ba problème te balakisa bazala na nguti umunde bayambani wana ndenge bazalaka bandakala. Ah bon? Oui. Ndenge moi bayambani wana nde bazaka bandakala baza ba congolais te baza ba congolais bazalaka bongo bandakala so bino bozo kanzake o musu wana za mbanda ya wana te bazalaka ndenge moi bayambani na miso bato wana ndenge bazalaka bandakala. Et là on est ko bana bana mboka par rapport à moi malaise moko ezwaki Félix Tshisekedi étant que Moussa Nzamo pe ke ba marambo ebele yo mona ki on est parce que bande balobi ki etaki peut-être antibal o ke balatisa ki ya onde tufa ki ya onde et salaki ki azwa malaise wana okolo bani Moussa Nzambe et là on a ko beza que président uti ko zo pouvoir apé mananu mo mukie to landela maramso wana après tant otala na misu moni président avandi pendant beaucoup de temps à l'attaquer le Coran. A télémi à yabani koloba na yango na nzoto. Donc quand il y a l'attaquer on a seconde à l'attaquer on depuis nanda, so bande ko étouffé alinga lo bakelo ko na sentir que na ko kate ko fa na mon papa. Poitrine aux hommes na o. Et lo comment ko déranger va na poitrine. Au ça la 10 minutes hein. Au déclarer que non je sens que non respirer bien tena longo. Et ça là qui ni on a balati ça qui était. Et ça qui antibal wana te. Président Zala qui fasse ya monde entier bato ba esprit ba ya ba incantation ba ya ki wana o nyoso mona ki wana elika ka spirituellement oh yango moni nga o nga na mona misu o nga na mona misu tango loko wana salami il y avait d'autres hommes de Dieu sur place ba fuka ba bandi ko bondi la ti aye ko zonga continuer ti aye ko zonga continuer eza eloko liboso salami pas président eza salami ka pas président Félix Tin ba président Belepe salami la bango net président Sasuna mboka moko ya makwa et salami la na ndenge kana en plein discours boy bato ba mekaka wana ba meki. Ah bon? Donc na moment wana soki ozana nzambe te ozapena Satan na assurance était parce que moni bato musu balobanga na Satan mais na Satan pe bayeba nita zoko saka bato parce que soko zana nzambe ya solote bako ko iso sur place mon full wana ni somona kezaki wana batama be bazaki wana batama lamba bazaki wana il fallait ba tenter ba meka makamyo so ni salama. Alors président tout monde ki bato musu bafukami ba obondela pona yeba musu pe bazaki na ba croix ba osala nyoso ba ko sala l'essentiel qu'a prêté serment mais on wana nyoso leki wana ezaki spirituellement on nyoso bato ba kanisa wana lukuta eza nini te que peut-être que non ya makambeli eza makambo moko eleki spirituellement donc yozo confirmer bosaka mais bisio que eza makambeli ezaki bataka moko spirituellement elekani oh président azana bato bafukami ba intercéder pona ye babeleli Yesu Masiya nzamba bikisiye nzamba sali ke loko wana elekani soki ezaki eloko moko bezo étouffé anga ça n'a même pas 10 minutes. Ah bon? On fait par exemple que y a un président qui mona pe ba makamona ba mona pourquoi ba tanta kapona ko bomba ko détruire ko mais non ko bête parce que bête qui se repé ya président ça ba biloko wana esalamaka na ba président de la République kakate biloko wana esalamaka même na ba joueur à côté na terrain ba bêtier ba tenter ba attaquer spirituellement oui esalamaka na ba pasteur azote aba attaquer azapena nzamba solo te akoyaki et ça la matro pasteur musuba betaki yango na bandal awa tiki bana. Ah bon? Oui yekuta te yakite ya matika kana cher bato babeti maboko ndeza ka bayambi ya simbika bible bandi kokoya ti akoyi akenda bongo
ba attaque wana esalamaka oui akufa bongo asimbaka Bible alinga bandaka koteya abandi ko trembler na Bible akweya akufi pa kei eza lokote o esalamaka ote te esalamaka partout mutu nyonso kenda hotel devant le public ba attaque wana ezalaka donc so zana benemi na hotel devant le public faut bien se préparer donc Félix balinga ba boma wana eza biloko moko boye bien préparé Nzambe alingaki te elekani na monde des ténèbres parce que soki ke makama bon esalama au mote ke nyebi maneti ke o ba poisonné o ba laisser poison mubulenge elinge sama na mbonzo ande da bilo mo spirituellement vérité na yebisaka yo eyaka malembe mekomaka ata soki ko ko sala mabongo vérité linga yebana toujours kizala ki peut-être bato bakanisité oyebi ke na mboka na biso ndenge Nzamba bandi ko changer makambo boye to koyeba ba vérité ebelé. Il y a des prisonniers innocents, il y a des morts mususu subito ba maska yango ba vérité on ko comprendre que Nzambe na lo la fungoli penza miso ba congolais aboyi mboka wenyo kwa mabatu musuba ya babo masu batu mususu ya wana président oyaye il est tending nga yewana aluka basali ya Nzambe ba yebisa e Congo eza na problème ni spirituellement parce que le Congo a un problème spirituel na yebisa ka yo le Congo a un problème spirituel le Congo a un problème avec Dieu. Soki Congo na bakonzi nango bakoluka te ko réparer makambo Congo eza nango na Nzambe na président aye tia ko sisa mandat na ye bato ba continuer ka kolela. Ah bon? Nazo biso ke soki akoluka basala Nzambe te tozana yo awa. Mais tozo monde déjà zo za entouré na basala na Nzambe. Na yebi que ezana ba photo peut-être o bato ba moni aza entouré na basala Nzambe to yebi pe basala Nzambe wana bien te to moni bango ba bondila pour na président. Basala Nzambe to yebite so bazana Nzambe to yebite so ki ba yebi secret ya souffrance ya mboka c'est ça le problème muto à cause de la mosala Nzambe mais a yebi secret ya souffrance ya mboka na eta à cause de même en Israël il y avait deux types de prophètes il y avait les prophètes de l'Éternel et les prophètes d'Israël et ça na ba prophète on Nzamba bandolo bana bango bouche à bouche yebi seli kambo eza boiso bosali bobiki mais ça na ba prophète musu wana bazai ko so na Nzambe te il faut l'autre mon vision après ya koloba. Ce que homme de Dieu oh il faut Luka il faut être la prophète de l'Éternel ba o bazana message ya mboka pourquoi est-ce que mboka ozo souffrir tant des années mboka ozo na problème ni spirituellement il faut bandawana aluka basala Nzambe ba yebisa nini o il faut ko sala pona mboka o akosala mandat na ye à l'aise pe ekolekana na kimia pona ndeko mususu wana oyo azuite ndeko na biso mususu ba welela ki pouvoir kombo ni nani Fayulu ndeko Fayulu yepe azwa kimia Nzambe a permettre peut-être c'est là ba calculer ba to ba lobi ki élection za tricher c'est là ba calculer ba to musu yende mutazwaki mais ngana ko sengela ko la chrétien na ko lobani lo ko la mosala ya Nzambe ndeko Fayulu oyebite le pourquoi est-ce que Nzambe a permettre eloko o salama oyebite danger nini peut-être Nzambe a longoli liboso na yo peut-être Nzamba monaki ke soki ozwaki bokonzi na moment oyo lingo sala même pas 2 jours même pas une année même pas 2 ans remercier Nzambe na o salami bo se soutenir on est des Congolais ngana za homme de Dieu na ko lobana obongo parce que naza muta parti politique te tika o wana batu batele mabasala boyo kana soki pe o travailler na bango te il est temps de continuer dans l'opposition bango pe basala na kimia bo pesa na ba idée bo sangana ozaba na mboka mais o est important Nzambe alinga ki sala mabongo oyebite ni Nzambe danger ni Nzamba épargner yo na yango eza soutien ko inana ko finga na pe ko bomana te. Mais tout le monde na kwit kuna bande ko baboyi na bango basidiki basali mo moburu kuna lorsque na nyotan na moment où président Félix a prêté serment na bande ko nyoso ba osala ba désordre wana il est pétant to pesa ba conseil batika est-ce que au courant na yango batika papa bande ko nyoso ba osala ba désordre batika oyebi ke na yebi ko kwit baboyi na yebi ke bande ko nyoso ba zoboya o te président wana ko kamba biso te aza président na biso te botika Nzambe a permettre que ça la mabongo président a eu déjà bâton de commandement aza mwana mboka aza na origine moko ya otatonité est-ce que aza la ka marocain français te aza congolais voilà et là vous avez tout le monde disait Kabila kende dans un premier temps le roi Kabila ki tout se soutenir na ba prière biso to soutenir ba bango na prière bango pe bazala na mato ya ko ka ba homme de Dieu surtout président Félix yekutu faut luka basala Nzambe mbango
pour ba ebisa nini fois ça la pona mboka mboka ils ont ba problème spirituel ils ont un problème na nzambe ils ont un problème te que faut bazwa mutu moko mayele muso ayaka na ba macroéconomique ba calcul chaque jour butu moyi yo moni mboka changer na mboka bonga na ni tant na zo biso que pouvoir tant na zo biso que prophétie wana ezaki mbangu te za ba aventure so ezala ki mbangu ko ebongi non ozo babo prophète ceux qui peut que mokonza mboka nyonso tout azali makasité spirituellement barobomaye barotante molimo na epé okende ah oui oui nakuna bango boule ke esalambika na mboka na biso moko sécurité ya moto ezalaka nde nzambe yango wana il faut baluka mpe nzambe na bosolo bakonzi nyonso na oyo bakonome na oyo nano banome bino te tant bakonome bino boluka nzambe que papa erreur technique et caprice technique tu disais quoi donc ba oyo pe bakozwa pouvoir faut baluka yesu oyo ya solo abatela bango parce que ceux qui baluka o ba protection ya mokili oyo satan akosa kopesa bango wana bazana sécurité ya nzambe te c'est important bazana sécurité ya nzambe OK obike bakonzi mususu bakanyisa va mena ba chef coutumier batanta bango tant que todo beta mgisolo avant que to ba émission na ko yebiso ke ba généraux mususu biso na mboka na biso tozaka na ba chef coutumier te ba chef coutumier bazala te mais OK na oya biso wana ba sorcier bandoki moko miki ya ba chef coutumier bazala te tozui quand même tozui nzamba permettre to bimi na mboka na biso to ke na mboka baninga pe na ba Afrique awa to moni comment est-ce que ba chef coutumier bazala comment est-ce que ba chef coutumier bavanda na mboka comment est-ce que bazo gérer makamba mboka bazo landela biloko na bango sont aussi des sorciers mais bazana moi tradition moko ba respecter par rapport oya biso oyo balongola bango na mboka ba otambola na ba jeep awa bango ba wana baza ba chef coutumier te kingakati baza ba chef coutumier te bao nyonso monaka wana balongola bango na kinga kati ba misu babengana bango misu bapesa bango bambongo misusu baza baotambola na mituka wana baza ba chef coutumier te babengana bango mpona bazalaki na prestation ya président Félix te bazalaki te mais na kinga kati babengana bango pourquoi olobi kuna babengana na kinga kati bao nyonso bazali kovanda na rayon wana ya mabele oyo président kala azalaki président mokili ya kala ya Kongo kala tonda Kongo sika président ya Kongo kala wana na mabele na ye wana place à tonga wana bamboka nyonso ezaka pembeni wana babenga na bango bazaka soutien babenga ba mpona ke ya tonga oui mais ya tonga bapesa bango bambongo ba misu baboyaki omoni papa mokolo a vivre na mboka pendant beaucoup de temps bazoya kolongola ye bapesa mwa mbongo akende kofanda na ville akoka vivre na ville te misu baboyaka ali babengani bango na makasi misu bapesa bango bambongo balongwa bamboka nyonso elongwa mabele wana président ya Kongo akala somba ne place kinga kati tongama wana eza mabele na ye ata mboka échanger ndenge échanger boya somba yango etikali ya ye plupart na ba pays mingi ya Afrique ba président mingi bayoka na pe na ba chef coutumier te to omona pe na Brazza suite ya ba attaque oke ba beta ki pe sasu série soki na mboka moboka ke batanta ki ende pe ke ba tenter Félix na kati ya Congo Brazzaville okomona ke bato lokola bateke ya Congo Brazzaville o comprendre que na mboka na bango bazo garder tradition makasi par rapport na biso awa on dirait pouvoir ango tango bakabwana kana oya yaka kotoyo na koko yaka kotoyo na koko yakatsaka na ngambu na kala on dirait pouvoir nyoso kendake pa Roma koko ngalema on dirait yaka ne lokote koko na bino ngalema mutekeo ayaka ne lokote parce que so tali ba aventure nyoso za mana mboka o na bilo ba chef coutumier ba lubaka soki batuni biso te ko simba te soki ba aventure au fond so tali bien ba aventure yo zo sepel na ba oya Brazza parce que na sepel na bango na sepel na bango te mais bango okomona ke ba garder quand même o ezali tradition par rapport à ça les lignes na bango okomona ke ba respecter makambe belé baza trop na makamba ba politique te ko kota ko sala baza penda trop te alors même président mboka wana a respecter bango parce que batanta ki yo uti ko beta de solo ke ye parfois ya oui mais na mboka nyonso tango zokende ezana ba pouvoir ya mboka wana yango monisco biso bana na nzambe nzamba zoro bana biso ki partout foulera la plante de votre pays je vous donne en possession biso to possédaka na nguya na nzambe yo sko peso ko nyati place mo bo faut le ko posséder soko posséder te ba dominer oti parce que posséder na ndenge musu za dominer donc biso ko so bo nyata na pesi bino bo dominer so soko dominer te yo ba ko dominer voilà c'est un peu ça donc awa biso il y a pas de chef coutumier ici Félix Adana ba pasteur to mo ba photo ba zo publier ba azo ke na ba église ye a dominer na ma belete problème exact non te abiki ngana koloba ke nzamba bikisi parce que mutu muso ko bikisa ya zate nzamba bikisi wana ba attaque nzamba bikisi mutu muso ko bikisa ya zate nzambe na lola abikisi président
président azongi na bon moya continuer discours à prêter serment et si le président bonne chance il est temps maintenant où kabasala nzambe bayebisa yo les choses cachées batali sayo makambo batami pona mboka oyo wana soki o découvrir en côté au tchango kate boloba français na ba macroéconomique ti 5 AP sili parce que faut ebelo komoko ndenga prêter ki serment lobby propagande na épé bandi il y a élection ko ya lelo déjà propagande na ébandi donc foyer ba yango ki à partir ya lelo déjà abanda ko sala makambo oyo ko sepelisa batu ndelo ko batu babosana même tant qu'on nommé ba ministre wana même ba député wana ba yebite ke ndenge président prêter serment wana oya bango propagande bandi déjà babanda déjà ko sala nini ko permettre bango na mandat mususu ba continuer na yemoko président et bandi ndelelo soki ba bosani et comme na dernière minute ba yesu na discours to ko sala bout et si tu vas perdre confiance il y a peuple na moment na peuple aux na confiance na bangote et surtout congolais na moment mi se fungwana. Merci beaucoup net qui la fois parce au BTP du solo il y a totem Félix Tshisekedi akon akoti na Mboka akomi président Robert sous le solo il y a totem to et la même totem na habité eza makambo faut mission mobimba faut mission moko boye to préparer ngopo eza na makambo makasi na kati wana ah bon biso toza na kati ya totem oyo utamela depuis Mobutu mboka nyoso ezaka na totem totem na biso ezala léopard oyo moni Mobutu ataki na mbongo ataki na babiloko nyonso nde ezalaki force ya totem tango musée aye na ndenge na ye ya komonela makambo alongolaki yango atie lion mais tango président ya Congo akala azwi bayebisi ye secret ezalaki na kati ya makambo wana bazwi léopard wana bazongisi yango président oyo azwi ye mpe bakotalisa ye peut-être nini totem wana ezali kosala po azongisa yango soit a changé soit atika yango parce que biso basali na nzambe photo yebisa ye source nango peut-être bakoya ko yebisa olikambo omoni eloko ezalaka boyeka pona boye balakisi ba intérêt na ba avantage mais ba désavantage ba bombeli spirituellement il y a beaucoup de choses oyo Congo oyo eza lié à cause ya totem totem pona bandeko bazolanda biso totem c'est l'emblème symbole protecteur d'un clan eza eloko oyo etelemaka lokola bendele oyo ezobatela mboka spirituellement oyo na sima nango ya des esprits oyo ezocontrôler pe ezoko se nourrir na oyo ezali ba bien na bino alors tango totem wana ezalaka likolo etombwami na ba pouvoir na yango totem wana nde yaka kosala que bozo sala makambo ezo simbate parce que peut-être bino bo sala lango boyebi te ba principe na yango ba bikila nango ezalaki nini na kati ya totem nini epekisa maki bino boyebi te bozu yango bozo utiliser yango mais muto abandisa yango ye moko Mobutu ayebi makambo oyo asala ki na kati na yango ayebi ba contrat oyo ya signé na kati na mboka oyo ezana na ya pouvoir à totem il faut que totem wana ezala détruit totika la kaka lokola tozana nation prophétique totika la kaka na force moko oyo kozala Jésus-Christ de Nazareth mboka oyo kotombwa mekokende liboso tozana mboka teke o ebongo skoyo mutu moko azwa exemple ebongo skoyo na pays tel bato bakamba kango baza bokiltiste pona ni mboka wana eza développer bango bana nation mususu Congo eza nation prophétique oyo eza mboka na Nzambe vraiment makamamini ya kolobeza je crois mais prochainement l'homme de Dieu banobanda na biso de partout na yebi ke omemaki ba témoignage omemi pe message ya lelo ezani na bandeko bala na biso avant que otela bon peut-être ba témoignage kozala bien bandeko nyonso bazolanda biso message na biso ya tongo lelo ezali Nzambe na lola apambola bino toti na actualité ya mboka bolandi obokoya kolanda tika Yesu Masia visiter yo partout ozali et comme moment oyo tozwaka temps penza ya kobondela ensemble na yo mutu oyo zo souffrir na yo mutu oyo ozo bondela mais makambo ezo changer te bien aimé na lingi na yebisa yo que ko décourager ko bondela te parce que batu baloba na yo ke bayebaka yo kala ndumba bayebaka yo kala deuxième femme opanzaka ba foyer ya batu olongola ka bazemi obanda ko bina na baba na yebisa ka yo si tu demandes à Noé comment est le corbeau Noé ko yebisa yo sans mauvais oiseau. Mais ce que tu dis na Eli comment est le corbeau, il y a quoi c'est un oiseau social. C'est pour dire que pas ya Noé corbeau abimaka ndeke mabe po azonga kate aloba soki mai kauki. Mais il y a quoi yo corbeau azandeke moko social. Na nzala ayaka kotikela nga biloko akolia. Yango moni corbeau azana deux couleurs. C'est pour dire que ata mokili oyo kotele makake présenter mabe na yo. Nzambe ya lola abimisaka ba Eli. Bako témoigner bolamu na yo bien aimé dans le Seigneur
toza na service moko oyo na yeba ki ko annoncer yango banda na décembre na début oyo eza trop dangereux pour na monde des ténèbres oyo ezo bundisa yo oyo ezo faire vivre yo vie oyo ezalaki ya yo te. Thème na biso ezali le sang qui est sur ta tunique n'est pas le vôtre. Makila oyo batie na elamba na yo ezali makila na yo te. Bien aimé, c'est pour dire que mokili oyo ezomona oko vivre vie oyo eza ya yo te. Bako changer yo vie. Mokili oyo monaka spirituellement oko banda ko bika malade oyo yebani côté outité. Mokili oyo monaka bien aimé dans le Seigneur bako banda ko bimisa yo na kati ya bisika oyo yo kokai ko bimate. Bakoki ko changer yo vie. Bakoki ko détruire yo. Mokili monako bakoki ko boma yo. Tant tozote sur qui nous attire ces malheurs. Ndeko moko azui téléphone amoni bien numéro à César ya prophète. Abengi ngai mama wana asali semblant. Asali lokola abengi ndeko Alvin. Allo ndeko Alvin, mayebi ke numéro wana eza yanga. Abandi koluba. Ba prophète wana nyoso bazolo ba makambo lukuta. Ndenge nini bango baloba ke ndeko na yo akosala yo mabe. Et puis biso ndenge toza boy. Banda toza na mboka oyo ngai. Nasomi mapango misatu. Na benga ba prophète te. Po basambela po nanga. À part ça, ndenge toza boy awa. Biso mutu akoyinisa biso te Bible ezolo ba folinga bandeko na yo. Makambo ya ko belela moto etumba bandeko no wana eza makambo lukuta. Tokoki ko belela moto te likola bandeko na biso. Ti tangu na landi ya silisi. Na yeko comprendre que c'est une sorcière ndoki. À comprendre que au fil et à mesure bateau ya lokaka kanga na famille bako comprendre que yende mutu akanga bango. Bako belela moto likolo na ye akokufa misala na ye ko beba. Na yaki o comprendre que azalai na yeka ndoki. Bien aimé dans le Seigneur. Butumo itozo telema nesika oyo. Na yebisaka yo soko landinga. Oza convaincité ko benga ngati. Soko landinga oza na besoin na bondela pona yo témoigner. Ndenge baninga ba o témoigner. Bien aimé zo ata ko bondela nzamba convaincre yo. Na yebi ke nzambo na sala na vérité. Bato basali la kaye pe na vérité. Tant ba olandanga bazo comprendre beaucoup de choses. Mais yo mutu oza na yo na mulili. Numéro 1 eza pona ba débattre vanda na yo. Bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas perdre le temps, thème na biso ezali le sang qui est sur ta tunique n'est pas le vôtre. Bien aimé tozomo na Bible bandeko ya Joseph na tongo ya lelo bisiko zali zwa Bible na yo ozolandanga na mbeto hôpital na sala manger ovandaki na mbeto na yo nzamba pambola bovandi na salon na bana bovandi na papa bino mibale kolo pambola bino bozwa Bible okofungola mukanda ya Genèse chapitre 37. Mukanda Genèse chapitre 37. Tobanda même na verset 27. Bible zoloba, venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands mandianites, ils tirèrent et en firent remonter Joseph hors de la citerne et ils la vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Et Ribin revint à la citerne et voici Joseph était plus dans les citernes. Il déchira ses vêtements de Tanguy Trandé. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé et reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il est mis un sac sur ses rangs. Il porta longtemps les deuils de son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zoloba que bazoteka Joseph na bandeko oyo ya ye. Bible zopesa na montant. Bateki na 20 cycles d'argent. Ya pamba oyo kaka mbongo kaka mona ka mbongo oyo. Bien aimé mbongo oyo sala ke baboti ebele bateka bana na bango po comme ministre, ateka mosi na ye po comme député, ateka bana na ye po comme PDG. Plus loin ya mabe makasi zake oyo bino ateka bino po comme chef coutumier, ateka bino po comme ndoki na butu noko na bino wana. Et le lobuza parté. Via malonge zate. Bien aimé dans le Seigneur, même temps on a zoté à awa. Ezala bandeko oyo na famille ba kufela kate.
C'est pour dire que bandoki ya famille nabino noko nabino muto a tellement lokola un grand sorcier o ya porta malheur o ya changer batu ba vie. Amona question na bandi ko boma bango ba okende ko talisa na banda ko anganga ba prophète ba ko révéler bango ki muto alia kabino eza tel. Amoni que moyen asala bongo eza te habité na teka ba vie na bango parce que tant tozolo bela le sang qui est sur ta tunique n'est pas le vôtre. Bien aimé, le sang eza nini. Tunique eza nini. Makila eza bomoy, le sang eza bomoy. Parce que tozoya komona que et komami na mukanda na nzambe l'âme de toute chair est dans le sang. Makila eza bomoy. Tangu tozolo bela ke makila oyo ba tiene lamba na yo eza yo. C'est pour dire quoi? Ba kozwa bomoy mususu. Ba ke ba tiena ba tiene lamba. Tunique eza étoile. Ndenge tobota makaboyi. Boko bota ma 5 6 mutu na mutu azana étoile na ye. Boko bima famille moko mutu na mutu azana étoile na ye. Bien mais soko tali bien komona que Joseph azalaki mutu ba inate. Parce que ozoka vision na ye eza que namoni ba étoile sanza na moye gumba milingai. Donc au fond bande ko na ye pe bazalaki ba étoile. C'est pour dire que l'étoile vivaka comment pendant que moye ezobima étoile azobenda lumière. Tango moye kozalate mulile koti étoile a éclairer. Ce qui bino boza na possibilité wana te ya que tango nkolo Yesu Masi aza ko éclairer bo bénéficier quelque chose enfin que tango ténèbres ko ya bino pe bo éclairer boza na possibilité wana te pourquoi boko bunza muto azo réussir botika muto azo réussir azo katana ye ya ko benda éclairage pendant que Yesu Masi à la lumière du monde aza na kata kopela tika bien aimé muto zo bunda bitumba ya ba jaloux bitumba ya échec bitumba ya famille bitumba ya musala bitumba ya entourage. Na prière oyo nzambe na lola kangola yo afungulela yo ba porte. Bien aimé dans le Seigneur ba tekiye. Bible zolo ba ke ba Ismaélite bazo mona bazo ela bango mona mobali moko engambe. Bazo tekaye. Et Bible zolo ba précoté kaye ba tali siko to kokende koloba nini. Et pas ya papa we ya biso. C'est alors que bazo zwa elamba bati yango makila. Ba memi yango pa Jacob. Bazo ebisa Jacob. Tala elamba oyo. Tala makila oyo. Yo moko luko yeba est-ce que zelamba ya mwana na yo parce que yango nde biso to retrouver bien aimé est-ce que vie oyo batu bazoki ne ko présenter pona yo eza vie na est-ce que vie o mukile bimiseli yo oyo ya ke ozobota te santé zaka malamu te ba faire simbaka te musale zo marché te ba dossier zo simba te mukanda o baninga bazwa na facilité batu ba ya sima na yo bazwa mukanda. Yo muto koma na mboka wana bandakala eloko te na mboka oya yo moko awa ba étranger bazo ya bazo investir bazo vie zo fungwama yo moko mwana mboka bisika oyo botami mabele onzamba pesi yo okoka ko posséder yango te. Est-ce que o eza vie na yo bien mais est-ce que makila o ba tiene lamba bazo présenter par Jacob est-ce que zaki makila ya Joseph bien aimé dans le Seigneur Jacob ko yeba te que makila o eza ya Joseph te Bible zolo ba ke Jacob a pasola ki bilamba alati saka bandi matanga tongo ya lelo butu ya lelo zolandanga ezana matanga moko na kati ya libota na yo oyo wapi batu basalaka pona nini pona souffrance na yo mama na bino alelaka ndenge ni mwana nanga na balisi ya koti libala zobota te papa na bino alelaka ndenge ni bana nyoso na bota ta moko te aresir mama na bino azola butu moi bana nanga nyoso ta moko te nkolo akosunga nga telema idenga. Est-ce que makila wana bomoyi wana parce que makila eza bomoyi na expliquer yo est-ce que bomoyi bozo bika wana eza ya bino parce que makila bazo présenter par Jacob ezalaki makila ya Joseph te ezalaki makila ya nyama matanga nyoso batu basala pona yo makamyo so batu baloba pona yo eza bomoyi na yo te ezalaki matanga na yo te tika na service oyo tozana ngo ya 21 jours nzambe ya lola kita a visiter yo. Bien aimé tozana 21 jours moko ya kobo ya vigno so ba imposer yo vigno so ba pesa yo obanda kubika oyo yo yebi kote utate oyo eza ya yo te makila wana ezalaki ya Joseph te bien aimé dans le Seigneur mais loko ya mutu ya na lingina rappeler yo ezake tango monde de ténèbres bakanga ka vie ya mutu bakangi santé na yo bakangi yo ezali ba porte na yo bakangi les étoiles na yo parce que tunique les étoiles bakeina yango tika na ebisa yo bakendaka nango kovani sango na ndako nganga te offense amba botolaka bango po bango moko to bazo botolango bayebi ke loko to simbi eza très dangereux
ezape ya bisote bakenda kozongisa ngo epa kolo nango ndenge moni bande kwa Joseph baki kozongisa tiniki ya Joseph epa ya Jacob ndenge wana pe oyo nyoso bayiba bazwa na vie na yo santé na yo étoile na yo matrice na yo oyo nyoso balongola na nzoto na yo ba mema ba remplacer yango na ba myome ba remplacer yango na ba kyste na ba fibrome na zo rappeler que oyo yo wana bazongisa yango na maboko na Nzambe etikali yo okoma lokola Joseph na katikati ya prison oyebisa officier ya Pharaon parle à ma faveur au roi donc etikali yo ozala intercesseur ya problème na yo ya faveur osenga faveur et pas na Nzambe na likambu na yo oyo ozo remarquer que vie on nazo vivre et ça vit ngati. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on a courage était à côté, les mapona koloba que vie ou eza vie nangati. Bien aimé, rien ne va changer. J'ai dit rien ne va changer. Il faut yomo konano bandako boya vie o nazo mené. Kotika la wana te papa, ange moka bimela kinga, ayebisa kinga boy. Na mona Nzambe na vision, kolo la kisanga fin du monde. Kolo la kisanga fin du monde kozala. Mais avant fin du monde, ozo vivre awana nous fin du monde ne banditi. Et koza la lobby. Parce que lelo kozwa tama ya komelate. Lelo kozwa ta kimiate na santé na yo. Ange abimela yo apesa message oui abimela yo to boité olobaka langue oui ozoloba langue mais ozobala te pourquoi 45 ans ngo age ezo pusana vinyo songo lekisi na kata ba distraction vinyo songo lekisi pe na kata ba prière na ba jeûne na ba offrande eloko moko tezo changer bien aimé dans le Seigneur na ebite so ngonge kozala na fungola ba témoignage oyo kapé bandeko to bondeli pona bango na téléphone makamzamba saleli bango. Bien aimé, il y a un Dieu. Oya kota kana bitumba ya batu. Oya boya kakeba oya yeba lela mingi. Mais na lingi na rappeler yo que même tango anazo lela. Bien aimé, yo ka prière anazo di sanzambe. Souviens-toi de ta servante. Anazala ki païenne te. Azo sali la nzambe mazanga ki loko moko na vie na yi. Bien aimé dans le Seigneur. Et loko ezanga kayo wana. C'est pour dire que quelque part bazo yango. Ce que baye ba imposer stérilité likolo na yo que misala no maboko ko botate. Nyonso ko sali ko simbate. Butumo yo ko luke ko marcher te. Okozwa pe musala ozo travailler mais côté mbongo zo kendo zo comprendre. Donc c'est pour dire quoi bazu une vie à bobola batie na maboko na yo vie à bokauki échec batie balongoli vie à prospérité balongoli bénédiction na yo balongoli progrès soko tali bien musala ozo ça les zo permettre au kaka olia omela mais ozo servir Nzambe tango anazolila azala ki païenne te. Seigneur, souviens-toi de ta servante, daigne regarder l'affliction de ta servante. Mosali Nzambe. Mais quelque chose nakati ya bomo inaye e bande ko marché te. Analala ki pungiti. Bien aimé, il est temps au téléma au luka Nzambe. Kaka anate. Bien aimé photo fongola pe mukanda mususu. Oyo toko profiter na enseignement oyo lokola tozo continuer. Fongola pe mukanda il y a deux rois. Tous en ont deux rois. Tous en ont deux rois. Deux rois chapitre 5. Fongola verset 1. Totanga Bible. Naman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et veillant était lépré. Bien aimé dans le Seigneur, Bible dit que Naman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et une grande considération. Bien aimé, lelo e cause la nzamba considéra ka yo loko la sœur en Christ na kati ya famille na yo nzamba zo considérer OK. Soki na tali bien na famille ya ba Jean, na famille ya ba Marie, na famille ya ba Mutombo, na famille ya ba Kabibi, na famille ya ba Mayamba, si je regarde bien, kuna nazana serviteur na ngamoko Pierre. Nzamba zo considérer yo. Et Bible que général Naman Azala qui considérait, mais la Bible dit aussi que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc à chaque fois qu'on Azala qui na Syrie, Nzamba bande ko délivrer les Syriens à cause du général wana. Bien aimé dans le Seigneur, Boutou ya lelo tongo le place Zolananga et cause les ananzela na yonde libote liaka. Nanzela na yonde bana bande kono bazo tanga. Lupangu bazo vande za yonde muto sombaki yango. Mais Bible zo ko bakisa na suka mais cet homme était lépreux. Nanzela na yenza mbazo délivrer batu. Azalaki na considération. Il jouissait du bonheur, faveur. Mais Bible zo ya kotali c'est que cet homme était lépreux. Mais cet homme était lépreux. Et cause Nanzela na yonde famille ezo vivre, famille ezo na kimia, famille ezo marcher bien. Batu musu bazo lia bazo tanga poyo salaka. Poyo obimaka tongo. Mais yo moko poza na problème moko elia ka yo na kati ya mutema oyo boya ko yebisa batu. Yo moko za na likambu moko elelisa ko butu moyo oyo même libotano ba yebi. Mais solution eyeba na raté ko uta wapi. Ko lia boliaka, ko mela bomelaka ko tonga bo tonga mais problème wane boya ko tika yo.
Bien aimé dans le Seigneur, tant qu'on quitte na histoire ya Naman, okoya ko kuta ke na kati ya ndako wana, ezalaki na mwana mwasi moko elenge oyo bakangaki na guerre, oyo azalaki na kati ya mboka wana, oyo azalaki na kati ya ndako ya général, tango azoyoka lisolo na kati ya chambre, Naman azobetela mwasi na ye naza na lèpre, tala ndenge nazo souffrir, azomona ndenge bazobomba ye parce que ezalaki maladie ya soni, ezalaki maladie penza ya ke soki ba yebi aza nango fo balongola ye même na armée balongola ye na makambo nyonso azalaki nango. Mwana mwasi oyo ya elenge ya mwana musala oyo bakangaki esclave azobisa mwasi ya Naman abi oh soki général mokonzi na ngai akokaki kozala na mboka na biso ya Samaria, ya un prophète là-bas alingaka bikisa ye. Bien aimé dans le Seigneur, okozala oza na mbongo lokola général, oza na ba faveur na ba lolendo na ba lokumu, mais loko oyo ezo manke yo, réponse nango, solution nango eza peut-être na mutu moko boy oyo ko ndima te ke yenda ko pesa solution. Bien aimé dans le Seigneur, il a fallu moi na mwasi oyo abeta lisolo ya prophète. Même tangu Naman azo solo na roi ya Syrie, bazotinda mukanda pona lobiko na ye. Bible zolo ba ketangu roi ya Israël azo yamba mukanda oyo ya pasole bilamba lobi non roi Syrie bandi luka bitumba na ngai. Et Bible zolo ba ketangu Elisa yoki ke roi pasole bilamba abibo yebisa roi. A pasole bilamba pourquoi? En Israël il y a un Dieu. Naman ya po ayebaki awa nzamba zalaka même roi ya mboka ya Israël ayebaki teke ndenge tozao ya quelqu'un na mboka oyo par qui l'Éternel alobaka pe asalaka bikamwa. Bien aimé dans le Seigneur, na 21 jours oyo bisika ozolandanga partout dans le monde ozolandanga nazobenga yo to bonde l'ensemble ezane loko moko tezoleki la nzambe na mayele. Prépare-toi bien aimé dans le Seigneur, numéro yangwana lelo pona bande konyoso ba lelaka keno moko to bengi prophète ozuiete moko tozo luka prophète azo yambate bande konanga bolimbisa awa tozape na ba église tozo kamba ba l'air na biso ko bengeza boy à partir ya 22h 23h 0h 1h 2h 3h du matin ba l'air wana benga écoute ka biso na intercession tozo fukama tozo bondela chaque jour à partir ya 23h 0h 1h 2h 3h soko raté na l'air wana à partir ya 13h 14h 15h heure de Kinshasa okozwa biso metango zo benga oleka ko benga soko moniki appelle sonner muto ya mbiote bien aimé sala texto koma kombo na yo kombo na ngai kingandi problème na ngeza li nazana besoin que rendez-vous on a 8 tours oyo na patron nanga ba signer dossier na ngai okomi requête wana tindi intercession zo fuka mezo bonde la pona yo ezana condition te somba mai sala boité otindi requête na yo bengi soki koti ba bondeli pona yo à partir ya requête na yo tango prière ezo sala manyoso onzamba ko révéler likola vie na yo bien aimé okozala okozwa yango na nzela ya lisakoli ya prophétie enfin que année oyo bandi esili la yo lokola 2018 te année oyo esili la yo avec un changement année oyo ezali année moko prophétique bien aimé chiffre 9 na lobaki no ne bandili isa chiffre oyo mwasi ya botaka mais bien aimé dans le Seigneur ko bossa na te basi nyonso bakenda ko bota babotaka kaka bana te izana basi mususu basalaka ba fausse couche ezana basi mususu ba morne ezana basi mususu ba kufaka na maternité abimita cause ya douleur bien aimé année oyo eza chiffre ya fantôme au moins ya botaka c'est pour dire que eza année ya récompense mais nzamba ko récompenser ka muto a travailler et bien aimé yeba que moi ya botaka na douleur eza année oyo ba douleur belé ko ya na vie na muto asakola likolo no to ebisa ote obuna na moni makamnyo so ya na facilité lokuta so eza na facilité na vie na yo c'est pour dire que ozana loko moko to kozo année o douleur ekozala na zoye bisa yo lokola mosakoli na nzambe douleur ekotelema ba pasi moko ekotelema na makamu na yo mais bien aimé ba pasi wana eza pour enfanter o ezali promesse na yo et ko enfanter o ezali bilaka o nzambala ka yo na 21 jours o na zobondela o papa munganga bisanga na sana sida bata sida ba biki bien aimé bolanda ki ba témoignage nini yango nzamba kolembana likolo problème na yo bien aimé dans le Seigneur nazana besoin 21 jours o kita to bondela ensemble oyo nkolo alobi likolo vie na yo oyo nzamba la kapona yo o simba yango la tunique le sang qui est sur ta tunique n'est pas les vôtres vie ozo vivre oyo eza ya yote bien aimé banda ko boya yango so bandi ko loba te omoni ekoza la nzambe azole kisanga ne preuve si na expliquer yo ko loba kabilo ko wana te le panier circule et comme pas nous colonie parce que bana ni soboti bango yo bakoli oboti bango na souffrance bakoli na souffrance bake kokotela yo mabala ya souffrance baboteli yo bana ya souffrance bake kota na ba famille oyo souffrance nde za vie
bien-aimé dans le Seigneur. Tellement na kati ya 21 jours au tobondi la nayo ensemble. Bien-aimé bisiko zolandanga, na sana besoin que 21 jours oza la penza mwasi ya mabondeli. Bien-aimé ko zelate bateke la yo mai ba peso huile ba yebisa yo kezwa huile oil koma requête na yo to ke bondi la na mire lamentation. Bien-aimé banda ko se lamenter lokola ana akendaki na mire de lamentation ti. Banda ko bondi la bien-aimé, Saint-Esprit nanda kuna yo azali. Saint-Esprit na vie na yo azali. Tango to ko bondi la pono ko tatola nzambe, to kendaka na mire lamentation ti. To pakola batu ba huile te. To yebisa batu te zo bougie tia na mesa pelisa mwinda na 0h po mwinde ko tananda kuno mulile longwa. Ezakaka na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Yangwana na tongo na butu na midi ya lelo, bien-aimé na lingaki que na bonde la likolo bandeko nyonso. O bozola nanga partout dans le monde. To bonde li pona mama moko. Ndenge moko alandaki témoignage ya maladie ya sucre. Bien-aimé ke ko sala examen, bazo yebisa yeke ba moni stabilité to ya sucre. Ndenge bandeko mati bungi na nzoto. Na bonde li pona ndeko moko azotatola na musala lobi na butu. Zamba pambola yo frère Koko. Zamba pambola bandeko nyonso bozola ndabiso. Zamba pambola yo ndeko Clara. Nzamba pambola kuna na Bruxelles. Nzamba pambola mama Marlène. Nzamba pambola yo. Bino nyonso nzamba pambola yo abosa na yo te mama Flavienne na États-Unis. Papa na biso Eva na États-Unis nzamba pambola yo. Bandeko ba mwe loboko na nzambe. Nzamba bosa na bino te mama Aziz nzamba kanisela yo. Mama Julie Muyaka nzamba pesa yo penza ya ebele. Loboko na nzambe continue ko sala likolo bomo ina yo. Bien-aimé dans le Seigneur na kati ya service à 21 jours o fukama partout zo landa biso. Tozo bonde la likolo ya problème na yo. Eza 21 jours oyo vinyo so balati sanga na koma ko tambola nango ya ke yo zo eshuo zo kanisa ke non lobi makambe ko simba nzoka eza vimu bimba bakitisi liyo. Yo zo eshuo zo kanisa ke makambe ko simba anabo yaki. Tango a remarqué que naza komba pourquoi? Naza komba pourquoi? Uninga na nga peni na zo bota. Yécoute à sa servante de Dieu. Bien aimé, on remarque que là on a vie na yo. On a remarqué que bateau ba bonde la té apparemment makamna bango etambola bien. Et qu'il est bien. So komi komi tu ndenyi bango ba bonde la té basambela ka rutu té makamna bango ezo simba. Oyangeza kaka difficulté mécanique. Eh bien aimé yo kana ebisa yo secret moko. Nzamba permettre que pas na yo ezala difficile parce que eza pena d'âge moko ya mukilia welo bakake tonga balokota na masano ko ya kapeka na masano. C'est pour dire que nzamba za kapena besoin oya ye a former yo. C'est pour dire à chaque fois qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, o banda ko fuka ma polu kanzambi. À chaque fois zo fuka ma ozo ko intimité na nzambe penzamba zo former yo. Soka pesi yo. Bien-aimé Orobungi sa yangote. Yango moni anazo ebisa nzambe si tu me donnes un enfant mal, je la consacrerai. Bien-aimé o nzamba pesi yo ko bungi sa yangote. Bato bazo na facilité babungi sa na facilité. Mais yo okobungi sa te parce que yo zu oyebi comment est-ce que gêné au bondeli au mati bangomba au luki yango na ba prière pe na bo frère nzamba pesi yo. Voilà pourquoi moni nzamba tikaka une fois mutu pas zo bondela ezala ne loko moko na vie na ye o ezo lelisa ye mais bien-aimé ko lelisa yo pour di bonté. Et qu'on les lisa pourquoi les intimités non nzambe après nzamba pesio yango montango ana comprendre que muninga zobotanga na zobota te bien aimé dans le Seigneur tala pe vi na yo baninga bazo balozo balate baninga bazo boto zobota te baninga bazo progresser ba okola na bango tala vie ba komi nango lelo tala vie yo zanango vie na yo zaka vie oyo bakinela ka mama na bino ya papa na bino oyo ba latisa yo waneza ya yote bien aimé il est temps au téléma tozo bondela na 21 jours oyo nzambe oyo lola ya bikamwa bien aimé ndenge papa wana uté ko témoigner awa alandaki kaka prière alandi exhortation a chefwa na bondeli pona ya mwele boko na nzambe na lingi pe na tongo ya lelo na kende ko bondela likolo na yo partout ozolandanga yo ozolelo ozo souffrir à cause ya mukanda à cause ya santé ba yebisa yo za na sida ba yebisa yo ke malade wana okobika nango te il faut à chaque fois melaka bakisi po bakisi wana permettre de vivre longtemps nazo yebisa yo ke décision ya munganga eza décision na nzambe te bien aimé oyo batu ba lobby eza oyo nzamba lobby te penser ya batu ezala ka penser na nzambe te décision ya batu eza décision na nzambe te bien aimé à chaque fois que quand il regardait Israël en train de construire des maisons, oui, on va esclave nangai. À chaque fois Potiphar sortait dans sa fenêtre, Amoni Joseph Azo Sokola Bassani, il disait toujours oh yaza esclave nangai. Mais tant Nzambe na lo la zota la Joseph Azo mona yemo konzi munene. Tant Nzambe na lo la zota la Israël na kat Égypte, Nzamba zo ba oh le peuple nangai. Tika na bonde la bisiko zali likolo ya vina yo. Na tongo ya lelo, na midi ya lelo, la lingina clôturer prière. Mais avant de clôturer prière, nazo rappeler na bandeko nyonso o ba ko benga. Ceux qui Saint-Esprit convaincre yo benga numéro. Ceux qui a convaincre yo te ko benga numéro te. Nga nazo tikela nazo tika plateau na lingi na bonde la likolo mutu nyonso aza malade. Bisiko zali
tia loboko na ona libumu yo muto zobota te zwa ba dossier lo rapidement oyo ba répondre ka yo te tia ngolo loboko na yo à droite simba mwana na yo wana o baloba na yo ke mwana wa koloba te po azana malade moko boye mutu na eza déranger yo mama na ye papa na ye imposer loboko yo muto zobela to ya sikrezo mata zwa maboko na yo tia na poitrine yo muto zo souffrir na makolo malade nyo so na ngo imposer maboko place wana na lingi na bonde la likolo na yo Bible zolo ba vous m'appliquerez ces proverbes médecin guéris-toi toi-même bien mes prières nazo sala na tongo lelo après prière oyo zala mutali boso ko benga ngo bisanga papa na tatoli nzambe lenge papa wana benga kinga tatola nzambe na prière oyo monde de ténèbres ko continue ko régner likolo la vie na yote surtout ko zo confesser Christ yo moko banda ko boya vie wana soko zo boya ngote olobi keza malade à famille eza famille na biso ezanga ne balukanga baloka yo meza na Yesu oya longolaka ko lokama tikana bonde la pona yo ozana maladi moko betela mutu lisolo te obomba kango pona soni laisse-moi prier pour toi yo tia kaka loboko bisika wana o papa nga ba mari de ni ba otungisanga zo loboko na yo tia simbanga na bonde la le Dieu des impossibles, le Dieu de ma vocation, le Dieu de mes alliances, le Dieu qui m'a apparu. Na bondeli na tongo na midi na butu ya lelo. Bisika papa oyo mama oyo fandi na mbetu na salon éternel na kati ya kopesa yo confiance na bitumba oyo bundi na ba prière na ba jeûne na ba offrande amoni changement te. L'éternel Dieu nazo déclarer na tongo ya lelo à partir à moment nazo loba ao force ya kindoki ya envoûtement ya malade ya stérilité ya ba myome ya ba fibrome ya sucre ya sida oyo telemaki na vie ya bana oyo zo bloquer finance oyo zo bloquer mikanda oyo zo landaye na échec oyo zo permettre ete à progresser à kende liboso na kwesi yango no puissance de Jésus-Christ de Nazareth bolamu ya nzambe ekotananda kuna yo et visiter yo après cette prière au tatola les chiffres de l'affrontement où ils allaient chiffre 9 nzambe ya lola apambola bi. Voilà, merci beaucoup. Bonzambe, na bonzambe, lola, réseau Futasi, maintenant, tu as rebaqué Nzama, Boto, quoi, bien aimé, tu comme dans ce émission, absolument, qui est la vérité. Le numéro, il y a prophète, Marquis Efrata Yangwa, Nassé, beaucoup, continuer en contact, et que vous allez bien, Makas. Merci, na Arnaud, du Oye, Azalaki, Sima, il y a caméra, Arnaud, commandé. Bonzambe, na bonzambe, lola, réseau Futasi, maintenant, tu as rebaqué Nzama, Boy, tu koye, et ce soit, tout le monde a une balasima. Bye bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors